Bandeko mbote lelo tozolobela syndrome de bébé secoué. Syndrome ya bébé secoué ebomaka bana bandeko na ngai. Ebomaka bana. Nazolakisa bino eloko moko na kobetela bino lisolo o elekeli mutu o ngai na yebi yango e pousse ngai lelo nasala video oyo pona conscientiser na benda bokebi na bino mingi oyo makambo etali bana na biso. Bato ebele na Afrique, surtout biso na Congo, tozaka na système ya kotombola mwana ya kubwaka mwana, ubwaki mwana likolo, oningisi mwana, ozopese ba bizu mwana waza kitoko yaya ezali eloko moko mabe. Botala eloko moni ndeti jouer oyo, na bimisi yango ndeti mwana, oyo mwana nanga na mimi. Mwana kitoko mwana kitoko yaya eza malamu te. Syndrome de bébé secoué ezali nini. Mwana mukie cerveau na ye eza mukie na kati ya mutu. Alors ce que je sala ba mouvement brusque, ezala mouvement moko ya mukie brusque ekebimisa mwana makila ekevimbisa cerveau. Ebomaka bana, ekomisaka bana paralysé, eza na bana mosusu abotamaki malamu akomi kizengi likolo ya syndrome wana. Oza na mwana na ya mukie 0 bébé ya 0 jour tina 3 ans. Yaya kolinga te muta tomboila ko mwana okitoko ezopesa mwana makasi otomboli mwana obwaki mwana okitisi mwana otomboli mwana obwaki mwana okitisi mwana eza eloko moko mabe eza très dangereux. Bozo kanya na lobby très dangereux. Bande ko boyo kalisolo oyo esalameli mutu oyo ngai na yebi. Et puis, yep ntape singa accord pour na ya kuluba na bino na conscientiser bino pour likambo o esalameli e salamela susu ba mama mususu te to ba papa mususu. Ndeko na biso mwasi ana bana misatu. Azali na bana misatu azuize mi aboti mwana ya 4e na ye azalaki mwana mwasi. Azalaki na 2 filles na 2 garçons. Boyebi ko bota soko za na bana mike ndenge ekomaka difficile. Beba zolela ozolala bien te ba stress tout ça là occupé ba wala mikolo occupé susu bébé po bana na ye 4 wana baza mike mutata moko te akokisi 10 ans. Ndeko na biso mwasi nzambe na mawa aboti mwana na ye ya 4e na ye mwana na ye ya mwasi ça se passe toujours bien na ba difficulté ka ya mboka poto oyo za na ndeko te muta kosunga yo azate ozobunda kaka na mobali na yo na bana. Mobali na ye asalaka na butu. Ye atikalaka na bana na tongo soki papa ye fo papa alala ye mutakipaka bana. Mais na ba weekend soki mobali asali te ndeko na biso mwasi aprofitaka pe apema po botalaka bino mo boyebi kozala na bana ndenge za difficile. Samedi moko papa asalaki vendredi abimi asalaki jeudi abimi vendredi donc alingaka sala te weekend wana. Ba passer na bango journée bien na ndeko na biso mwasi na bana bazaki na ba centre commercial bake basombi biloko basali vraiment ba passer journée en famille eleki nango kitoko. Et comme na butu a kolala ndeko mwasi alalisi bana na ye ya mikolo o ba 6 ans 7 ans wana ba 5 ans na 3 ans atikali na oyo ya bébé abandaki ko déranger azaki bébé ya 6 mois abandaki vraiment ko déranger. Ndeko mwasi azaki fatigué alembaki makasi abisi mobile na yabi chérie naza fatigué na lembi comme yo lelo za na ndako zwa soin ya mwana na wo nga pe na pema pour lundi tokobanda lisusu makambo oyo donc ngai fona pema sunga nga penza mobile na nga papa bana nga yokelanga ma mobile na bi OK pas de problème kende ko lala nga na ko surveiller oyo ya 6 mois wana sokala muki na butu na kokipe na sele miliki. Moi ça sengi merci ye wana simanzela akei kolala. Bandeko oyo etlekaki wana toyebi te. Oyo elekaki na butu wana toyebi te. Ba 3h 4h mama sutuki akena mbeto ake kokuta mwana na ya bébé alembi
au moins ka instable mamat asimbi mwana za kolemba lemba asimbi mwana za kolemba lemba mwana labi mwana ngwa lali boendenge ni mobile na yepe alalaki mwana lali na ba 4h 3h wana 3h34h mama la moki po suba katali mwana za kolala moko ya fatigue boyebi ka mama baye baba na ba ametu labi mwana mutalela ka butu nyonso tubo ti 4h alelite a changé aki a kotipe a sali to ba petit besoin na ye alali ala mugila ba 6h 7h mwana lali kaka habité aza malali toni ozala da 5h banda wa mais kolala oyo kolala ya ndenge nini ndeko mwasi ba 7h ala mosi asimbi mwana pasa yela ye biberon mwana milembisi kaka boy mwana bébé a 6 mois azochaka mwana zolemba azokende bu mwana azokende bu mwana ya lembi boy ndenge nini yango oui ça suspect bon abongisi ndako alesi mwana zaki mal à l'aise donc kaka bongo aisi mobali na lamuki abi ese na butu elekaki ndenge ni tonga lalaki mobali abi yo ebika ndenge alelaka alelaki nazaki kutu na pongi nalamukaki nakalmaki ye alalaki na amelaki biberon na alali moi sabi poni nazomona mwana ono omona elembeli makasi boye on dit aza malade bakomi 12h 13h mwana banji kolela azaka fatigue banji kolela moi sana bi ndiko na bisa moi sabi il y a quelque chose que oui ba mama ba santaka ke so ke loko moko ezo simba te na ba bébé na bango ba santaka en tout cas ndiko moi sabi eze loko moko ezo simba te naza leste mwana oyo aza bien te ngana o mema na hôpital mobile na bi mema na hôpital mutaza azana ye bi alembi na ye yo lo baka kutu a déranger ka yo le lo zo déranger na ye vandi na ye boka kolela mikebi ko mema na hôpital moi ça ndeko moi ça habiter il y a quelque chose qui ne va pas moi no azana mana monter moi no yo azoyo ka bien te ndeko mobile na bandi ko tika moi na za bien mam ndeko moi ça habiter ngana ko vanda te nazo sentir bien te azu moi na ye azu biloko ba bébé kande to zala kazu saki ya ba bébé ache moi pampers ache moi miliki ache nini akina mwana na urgence bande kunanga botu nanga nini akomi na urgence a expliquer bango pendenge eleki ndenge mwana akomi kaka ami lembeli basimbi mwana bazongisi mwana bazongisi mwana examen mwana za bien te bazui bakangi mwana na hôpital bakangi mwana hôpital bazo ko expliquer le côté jusque là ba expliquer le côté bazongisa mwana mai mabe bachabwe azomuna ka benfima abengi mobali na biso bakangi biso na hôpital c'est que bakanga bana na hôpitalité soki bakangi na hôpital c'est que boyena likamoko grave mais likambo nyango ya nini yango ya grave na ye nango po mwana oyo azalaki bien mais tisiko ba opesa nga explication moko te nazo comprendre te mobile na non zala calme ba kopé so explication bande konanga moi c'est na lali butu wana akoma ki hôpital ba 13h ya kanisa ka keka kapwa zonga alali lo ezaki weekend alali dimanche lundi na tongo jusque là ba pesi zéro explication lundi na tongo botu nanga nini amoni batu ya social na ba policier amonika na chambre na ye deux bato ba coach moko dati 2-3 personnes 4 personnes mi balati tenia civile mi balati tenia ba policier ba se présenter biso bata social bata police to soit non moi ça na enfin de se comprendre te bo soit na problème ni on a examen to sali moi na bino a eu problème na motu azu problème mutu faut tout ça la investigation tout ça la enquête to yeba ndenge nini bébé ya 6 mois akoki kozwa problème ya mutu problème waza nango babenga yango syndrome de bébé secoué nande ko moi ça yeba ki kutu syndrome de bébé secoué te atu bon syndrome de bébé secoué nde nini babi syndrome de bébé secoué ozu mwana ozobwaka mwana nde yango syndrome de bébé secoué
et que cerveau na izamuke esali cerveau na ye evimbi ebimisi makila esali hémorragie. Donc ba éviter ce que moi na bango a ko vivre, mais ce qui a vivre a kokoma handicapé. Deko moi ça susumuki. Abi oh toki makambo ezalaka oh mais nini habite pesa biso ba komo ko tourner babi pesa biso journée na ya lobby elekaki ndeni abandi ko beta journée na ndenge elekaki nenga ketaki kolala nenga tikaki mwana na tata na bango babi tikaki mwana na papa yo kendaki kolala convocation babengisi mobile kaka lenji wana babengisi mobile ye na hôpital ba entendre ye na hôpital. Après babinya yaleka na commissariat bazu moi sina mobile na commissariat ou bazu ba mwana na bango batiki na ba infirmier bazu oya misusu wana ba 4 batikala ki 3 batikala ki na ndako wana ndeko mobile akenda ko pesa bango na couple moko oyo bayebi bake na commissariat babandi ko expliquer journée nyingi lekaki babandi ko expliquer journée nyingi lekaki basololi basali ba investigation na bango bakangi mobali wana pona na mesure d'enquête babi yo mto tikala ki na mwana na yo. Donc mama la muka ki na tonga kutaki déjà mwana azaki déjà fatigué azaki déjà pâle azaki boy yo mto tikala ki na mwana yo faut pesa biso explication nini oyo sali na mwana ndeko mabi na sali lo côté mwana za mwana nanga na sala ndenge babi okupesa biso explication ya ba cha mo mbala na musuku 4 jours à na garde à vue de aekoluba vérité tango mwasi na ya lala ki ya tikala ki na mwana bandaki telema kolela ya zaki na pongi monika pongi taka eyibi soki pongi eyibi mwana inge alamuki soki pongi eyibi inge alamuki alembaki akrakaki azwaki mwana tombolaki mwana bia atombolaki mwana bwana la sabino na video atombolaki mwana bia yo pe soko lela bonini calme-toi non calme-toi zanini ya kaka geste wana ndekute mwana na bango cher papa pa yebaki te na ngongo tozoloba na bino na ngongo ngande kuna bino lekisi ya mama Frédéric azobeta lisolo oyo po ndeko wana tindi nga bina beta lisolo ona conscientiser bandeko na chango kuna ba TikTok na chango na ba Facebook po na conscientiser bino ngana ndako kanisa biloko ezala kaka na ba filme na ndima kite ko samela na muto ngana yebi proche na ngongo na oloba na bino mwana wana ya mwasi bebe wana akufa papa na ye a eu 10 ans de prison. Babenyango homicide involontaire. Donc abomi mwana na involontairement a eu 10 ans. Et puis tant basali autopsie ezambala liboso te mwana mobali wana aningisa bebe nae aningisa ka da bebe nae mwana zwa da shock maisaki shock makasi te tuko koningisa tama ekutana kita shock a liboso na oyo nde esali mwana ke akoti na se ya mabele yango ndeko na biso ya mwasi na yebi ye eza moto nga na yebi alobi nyanga Laetitia comme yo bandi makamba ba YouTube ba TikTok na ba communauté na biso ba congolais batebele ba yeba likambo te ba ignora kango lelo sala video lobela problème nanga po komela parent mususu te ndenga na vandi awa ndeko ozo landanga video soko landinga ti na suka partager video e pa bandeko no ya basi bandeko no ya mibali banoko na yo batata mwasi no na bakoko na bino o bana kati ya village partager bongo lisolo opo manque information ndeko na biso a perdre mwana na e mobali na ile lui 10 ans de prison 10 ans il y a 10 ans ça 10 jours de 10 ans de prison pour aningisa ki mwana wana sali seku a sekwe mwana soka za bébé ozana bébé na yo ya 0 ans jusqu'à 2 ans 3 ans kutu kolinga kate mutu mwana kitokwe mwana elenge mwana kitokwe mwana maye etolongole ko banga bolongole ko banga ba na ndeni bolongole ko banga na ndenge nini bandeko nanga bosala attention na bana na bino
bana baza cadeau nzambe azopesa biso kobota bana eza facilité komema mwana zemi tioki kobota eza facilité likolo kaka ya baje likolo ya herbe oyo ekoperde mwana ya bebe na oyo ya kitoko oyo obotaki akota na sa mabele mpona manque information. TikTok, Facebook, YouTube eza wana kaka te mpo toseka eza wana mpe mpona koinforme bino. Lelo nazwi nasali émission oyo uniquement mpona conscientiser bino na informer bino na benza bino makutu naloba bamama oyo bayebi boloba na bamama oyo bayebi te ye syndrome de bébé secoue ebomaka ekomisaka bana paralysie boyebi ebomaka mpona nini mpo cerveau ya mwana eza moke eza fragile mutu na eza na monene cerveau eza moke ntango ozosala ye bamouvement boye ekovimbisa cerveau esali ebandi kosenye ebandi kobimbisa makila nde yango wana ekreaka baparalysie ekreaka bamort mwana ya kufi ekomisaka mpe mwana kizengi yango nalingaki na partage na bino bandeko na nga bozala sage na bana na bino bozala prudente na bana na bino kolinga te ezala papa na ye ezala yo mama na ye kolingaka te oninga obwakaka mwana chéri bébé oh mon amour eza mabe ya mabe okoperde mwana na yo likolo ya ignorance okoperde mwana na yo likolo ya baje inutile oyo ekefuta bino different te. Yango lelo na vandi awa mama Afrique nga mama Afrique mpona partager na bino video oyo bandeko na nga boyoka pota ko protéger bana bozwa video oyo bo partager bo liker bo commenter po soki bo commenter yango video oyo ekoma viral na bandeko na biso bana fin fond kuna ya mboka bayebi te bakozwa information oyo ya syndrome de bébé secoué. Nasengi bino merci tokutana na deuxième partie na biso ya émission oyote mais ya émission mususu ba histoire vraie nazobetela bino ba histoire vraie ezopesa bino mayele ezopesa bino bwanya ezofongola bino misu. Alors napesi bino mbote mingi tokutana na deuxième partie. N'ai jamais trahi le Congo. Joya mzee pona Congo Joya mzee. Merci, bye bye.